Maso tozalaki misato na groupe toyebanaki maso ya mokili tokabwanaki mpo na nini matongi elekaki biso mbeka eloko ebomaki bokamarade kaka songisongi ya motindo yai. Voilà. Non, nga na kozala ingrate te. Donc, en tout cas, abimisa ngai na nzembo wana po ti lelo so bato lelo bazo reconnaître Jolie Deta même pour la émission de bato bazo talango ebele on a découvert que Jolie Deta celle qui a chanté Massou et Massou ezo cartonné ti lelo. Donc c'est grâce à lui aussi na ligai pe na maboko na ye comme pe na maboko ya grand-père. Donc lingua pa Franco eza pona s'engager na Carlito beaucoup même moi c'est na Carlito ba raison pour la non yo na Carlito botsikola oza jamais moi c'est mobile nalinga kolobela ba vie nanga privé te. OK. Ouais, parce que bon je ne peux pas otia vie nanga bongo nazali pasteur quand même na télévision boy pas ya Kofi parce que nga na Kofi toyebani mpe kala toyebanaka na Suisse toyemba mpe esika moko na Suisse. OK. Oui toyemba esika moko na Suisse tozaki na Neuchâtel tolala mpe ndako moko na Kofi. Mais oui Titongo. Mais oui biso nyonso tozalaki wana bamisien na bato bafana balandaki biso. Na esika bino mbale. Non donc biso mbale mpe tozalaki na biso mpe eloko te. Te moi c'est mobali. Non poluna taba. Non azwaki ngai sœur na ye. Et toi c'est à cette époque il était encore étudiant. Même à tata on est au bon la motema na Los Angeles moto alingaki nga penza abalanga natika azaki ministre des plans et des finances. Yambokani. Te wana na koloba te parce qu'il est toujours là. Yim talinga balo. Obalanga penda ata na bon motema zolela penza mai na miso. Abiloko lo zemba na salle lo ba studio. Na sombe lo ba studio. Na salle la yo nyonso. Ponga na bala yo kaka. So na peke kuna na otambla kana ba protocole, garde-corps. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouda Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines des constructions expérimentées, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des outils durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamou, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007 plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence en forme entre nos mains. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Très chers internautes, bonjour, bonsoir, merci pour la confiance dans la considération. Bonsoir Labisso, vous êtes belé boulon d'Abisso à travers le monde, à travers notre chaîne YouTube. Sur la vérité studio, chaîne YouTube Oyo et la Rabino Faux en temps réel. Merci pour la confiance dans la considération. Bonsoir Labisso, ton a concert est belé, dans la Europe, nous au travail na baronte. C'est peu bino boy. Vous avez une société, vous avez un barbecue, vous avez un album, vous avez un single, vous hésitez à contacter Bisso pour la promotion de l'activité. Nous avons la shooting photo professionnel. Contactez Bisso, ton studio est disponible pour la shooting photo professionnel. Il y a anniversaire, il y a mariage, en mode famille, pour l'album, pour un concert. Shooting photo est en place dans le studio de Bisso. Sur la vérité studio. Dans l'événement dans la France, le mythe Kofi Olomide Mamassi le 13 décembre, samedi, au Nagata Genève, donc en arène à Genève. Invité à Ndéronio sur la place, Thébo sur la place. On est en arène à Genève avec le mythe Kofi Olomide Boya. Tout sepela, tout bina, tout vivre ambiance avec Mamassi Kofi Olomide. Moi, Mboka, son excellence, c'est l'ambassadeur Gims, a 5 concerts à Paris, la Défense Arena et Salamate. Azo comme histoire, en décembre, le 19, le 20, le 21.
le 22 dans à Paris la Défense Arena bandeko no jouer à place Thibaut sur la place ouais tout ça la fête avec mon amboka Gims Longfort bagolo bozo à place Nabino comme d'habitude le 4 avril les padres Ferregola na bagolo connexion le 4 avril les padres Ferregola na ba gladiateur na bagolo connexion to lobi mingi te mais connexion ba connexion zo mema les padres na ba grande salle na kata Europe et puis na kata mokili mais connexion ça le 4 avril les padres ba gladiateur ba gaulois connexion. Merci pour la confiance, la considération au Bossalabiso. Na pesimbo tepe joyeux Noël, bonne année. Na bandeko tout bon dans biso et puis na dédié émission oyo et puis des millionnaires les boss Koyate Yemoko les Nakata Lukapa Koyate Yemoko Nakata Lukapa les millionnaires les patrons Nakata Lukapa Koyate Yemoko Nakata Lukapa na dédié émission et pas na millionnaire. Merci. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Joyeux Noël, bonjour Maman Jolie. Joyeux Noël Yaya, bonjour aussi. Bonjour, bonne santé. Tout va bien, Dieu fait grâce. Bah, le bosto embio na fauteuil jaune, le voit on a fin de l'année, n'habite sur un message nini. Oyo ko ebiso na fin de l'année, toujours pour souhaiter joyeux Noël na banani. Premièrement, nazo souhaiter nazo pesa joyeux Noël partout dans le monde entier et particulièrement à mon église et puis au ministère du combat spirituel ainsi que tous les chrétiennes dans le monde entier et bonne année Pelibela parce que Awana Lelo, peut-être l'année prochaine de Tokoko Tana peut-être, si Dieu le veut. Ngana loba pe que vraiment ano tozo silisa mutuno soza qui espoir à quelque chose, mutuno sope akota ki mabondel na ipo azwa quelque chose, tigete pesa milayo et année asika izala année moko ya progrès, année moko yo Saint-Esprit a localisé ce qu'ozali, papa, maman, jeune fille, jeune garçon. 2026, ils allaient vraiment bolamo ponayo, nyonso rataki, nyonso ekoksama kite, ekoksama ponayo au nom de Jésus-Christ na 2026. Zambi abatte la biso soto, ti tokoma le 31 na ba esprit de mort, accident o nyonso pe Satan alukaka nango bato pona ko bebisa ezaka pona fin de l'année te mais ezaka nango tous les jours tous les temps mais pona ce fin de l'année na souhaité biso no tokota bien pour la gloire de notre Dieu pour esengo pe ezana mabota na biso ekokisama na kombo nezo Kristo voilà est-ce que na année o pe nzamba pamboli est-ce qu'on a ba souvenir à malamu o nzamba oui en tout cas na année oyo vraiment po na nga nzamba pambole nga penza makasi po na yebaki te donc c'est une surprise pour moi aussi cette bénédiction qui m'est arrivée là ya ko sala single et puis koleka pe na bémission ndenge nazoleka bo ezali pamboli po na nga parce que ezali loko moko na kipakate na chaka musuka te na kenda na nga ka kote na sango malamu musala nzambe mais na yemba lisusu boye na réapparaître lisusu boye lelo donc ezali pamboli pona ngai o namoni bato nyonso to bazo sepela na émission na tukoleka kaka epa na bino awa na dis-moi tout et pas maman Mimiche voilà donc celle qui ils ont promettre déjà pour moi c'est une bénédiction ezali pambolo nazwi déjà ndenge bato nyonso balobaka ke fin de l'année na ko témoigner monene na nzambe fin de l'année nzambe sa saleli nga mais avant tokoma fin de l'année yango déjà nga na si nazwi déjà lipamboli na ngai mpo nayebi ke ata singelo ndenge ezomema vendredi oyo le 12 nayebi ke ekocartonne par l'amour de notre Dieu et puis par sa puissance et puis na bapromese nyonso asasalaki ngai eza déjà lipamboli ya monene mpo bato basepeli komona nga ntango basepeli seke baaccepte mpe mosala nazosala bandimi mpe oyo nzambe asali mpa na nga
Pe na yebi que par la foi, bandimi déjà single ko mape na album nazo préparé déjà pour l'année prochaine. Reproche to remarque nini oyo remarqué oyo koyebisa na bandeko basi batika to eza bien te mpona bafemme congolaise parce que oza parmi basi ya bacongolaise na 2025 na baraison na biso est ce que bafemme congolaise bazalaki na hauteur est ce que bafemme congolaise batombolaki lokumu ya basi ya congo sinon yo so omoniki batombolaki toencourage bango so omoniki koto mosusu ekendaki basi basali soni bamakambo ebelebele oyo remarka nani eza nini Bon, epuis mpona 2026 basala yango te. non non oyo nakoki koloba na bamama nyonso po mwasi nyonso to azali mama mwasi nyonso mpe aza mama te donc pourquoi différence wana non toza na différence wana parce que une maman elle a un grand cœur toujours. Elle a de la patience. Une maman, elle a beaucoup elle doit avoir beaucoup de sagesse, de discernement avant de poser quelque chose, de commettre quelque chose, de parler quelque chose. Donc, maman, azakana motema monene, azakana patience. Donc, voilà, c'est ça une maman. Donc, tozana une mère, tozana une maman. Donc, on a oki kolobela pona ba mama il faut ayebaka ko se comporter na milieu nyonso ya zali il faut ayebaka pe koloba na milieu nyonso tu ya zali donc oyo alobaka wa alamuka na tongo na nasokoli ata monoko te ale ye wana na liputa na tolo abandi na kobeta masolo na libanda wana za mama te po mama surtout mama africaine amemaka lokumu nanu ye moko na nzoto donc mama ifo alakisa nano lokumu mama moko akolakisa lokumu ya bamama nyonso mama moko mpe akoki kobebisa lokumu ya bamama nyonso otango ozolobaki bamama ota mosusu basalaka mabe na malamu bao basalaka mabe nde bazobebisa lokumu mpe ya bamama nyonso ti ya biso bamama nyonso mais soki mama mpe asali bolamu donc nayebi ke bamama mingi basalaka bolamu oyo epesaka lokumu dans le seigneur lokola bamama olangi bamama ntumba shaumba bamama nyonso wana ebele bapesi lokumu na basi ti so toke na bible totali mpe bamama ester bamama rit bamama naomi bapesaki lokumu na nzambe mais bao mpe bapesaki mpe soni mpe bazali mpe kaka ti mais biso mama nyonso ifo apesa lokumu na nzambe akoki kokwea lelo na eloko moko songolo mais lobi asala effort atelema po azongisa lokumu wana epai na nzambe lokola ya femme samaritaine ye mpe meme Rahab bango mpe bazalaki na kati ya makambo mabe ti mais batelemaki ti po bapesa siko lokumu epai na nzambe mpe bapesa lokumu epai bamama yango lelo toteyaka bango tozopesa lokumu mpona makambo ya malamu bango basalaki donc mama nyonso biso bamama nyonso ifo toyeba kose ressaisir na mikolo ya lelo oyo mpo mokili ebandi kokende na vitesse mosusu ali biso bamama toza na mpona kopesaka soni te toza wana mpona bakritikaka mpe biso te tout le temps c'est pas bon biso bamama ifo toyeba kose comporter po ete lokumu ezongela biso po mama ya lokumu ye nde atambwisaka mboka. Très bien. Mais lelo ntango ovandaka ozotala na baréseau nayebi te otalaka mpe tiktok oui natalaka mpe ozomona mpe badego bamama basi ya congo baosala na tiktok quand même bon siko natalaka tiktok yango mais pas tout le temps omona ata na tiktok na ngai nakotaka rarement to natya mwa eloko par hasard nakokutana na mwa likambo mais lokola natalaka mpenza lere nyonso te peut-être lokola nazomisa siko basingle nakozala siko active mpenza na kati ya tiktok okay. oui mais so nakuti likambo mabe nalinga koinsiste kotala mingi te nga nalekaka mpo naboyaka makanisi na ngai ezala affecte na likambo wana na kokota mpe na makambo wana ya kolobaloba banini tosala donc esalaka nga bien te surtout soki eza bétise moko mbala moko nalongolaka yango mpo eaffecte nga te po donc nasuire mpe miso na nga te na makanisi na nga nalekaka mais ngai na intercedaka parce que kosala bolamu eutaka na nzambe kosala mabe eutaka na satan eutaka na diable
yango namona so moto asali mabe ole na critiquer nga namona malamu na intercéder na bondela po nga mpe naza mosantu mbala misato te nga mpe nautaki ka na mabe ti donc yango wana nga mpe baintercédaki mpo na nga mpo nga lelo nakóma boye nazongisa lokumu epai ya nzambe nakóma mpe siko mama mpe ya lokumu mpo y avait une personne qui avait intercédé pour moi yango na nga mpe natikala mpenza na ndakisana mpo na kointercédaka mpe na baoyo tambusa kwe na mbeba donc nazala na mosala na ngai fo na intercéder na bondela po nzambe akutana na moto wana. Très bien. Mama Jolie Deta, kombo wana euti na musique bi eza kombo mpena obotama nango Jolie Deta eza kombo ya famille? Non, kombo ya Jolie Deta ewi na musique tana bandi kosala sikoyo musique. Ah ouais. Oui, tana bandi kosala. Kombo ya Jolie Deta. Nde kombo ya Jolie Deta po to bandi koluka kombo nini na ba grand-père na kuki kozwa et tout ça na cousine ngai pe comme ne Jolie. Nde to bandi koluka liboso ye ko to rappeler nga lelo abite obosani to pesa na no matodeta. To ko tala matodeta to bite osimba te. Et puis nga mona ekoloba ke je suis jolie. Po bango balinga baloba to pesa nani? Ate. Belle déjà zali. Nga bitenga na za jolie. To pesa jolie ate ozoma ba lettre kaka na ba kombo na nga ya famille tout ça nde to ko tango comme madeta. En fait deta bobimi soka na kombo famille. Jolie pe ba pesa kombo. Jolie nga mona ba ki je suis jolie. Kombo no beneza nani? Kombo no pena ou papa. O na botamaki nango Yvette. Ah Yvette. Soki muto abenga Yvette muto akala. Ah ouais. Yvette nani? Yvette Katengwa. Yvette Katengwa, donc rien à voir na Jolie Deta. Non, non. Ah ouais. Ah ouais. Et pas grand-père au sein de combien de temps? Et puis, bandi musique na Agénine, parce que déjà grand-père, qui c'est artiste professionnel, tant qu'on lukae, mais tant qu'on a affronté grand-père au na Agénine à peu près. Bon, Rwana, Nazaki, Nazaki camarade na baleki nae. Baleki grand-père. Baleki grand-père, moko ya mwasi na moko ya mobali. Nazaki kama camarade na bango moko bena, azape na France, na ya mobali pe bango so baza na France, bazape ba chrétien, na chrétien, et puis nazaki camarade na bango, abiso sko tozaki pe so bango bazo répéter na ndako na yolo, to tellement pe tozo talati. Ezalaka pe toza koyoka mwa répétition et tout ndenge ezalaki kaka ndenge ezalaka nde babenga na ndenge balinga banke bangembo alors ebandaki à partir wana parce que azaki ko luka chanteuse azala kitoko, une belle fille, jolie fille avec une belle voix. OK. Voilà, ndabanda ko luka mais ngala bandaki na ko yemba te. Bandaki na ko luka sona ko yemba wapi? Après quand on va nous tozo assister pe et tout tozo talaka na biso donc ça aucune idée qu'il y a kozwanga mais leki na mobali nda lobaki keno ayembaka tant tozaka na ye to répéter pe c'est manu to yembaka yembaka voix nezaka penza ki to yembaka bien ya lebi o penza no kake kana voix penza ezika azaka na voix ezika na ba ero wana tana zokola tozaki déjà biso no sona ba leki ne bani tozaki ba na ba 17 ans donc ba 16 ans 17 ans donc bandi 18 ans na kokisa kango na noté donc nazaki nano très jeune hein très jeune donc deux hommes na batonde ba wiki na yemba na lwambo na bakansa na sina komi na 90 ans ah ouais OK donc to bandaki na biso bana mike bandi carrière na 18 ans aux ba 17 ans 17 ans 17 nazaki ba 17 ans oui aux mwana commune no botami na commune no koli na commune te nga naza mwana ya Kolozi na botami na Kolozi oui OK Kolozi alisano nga na botami na Kolozi na Shaba na Kolozi en fait obimai na kinde te na kin mama ye kozwa biso po ba mama bango bakende na ba papa donc ba papa lokwa bazaki ba magistrat tout ça donc bazaki na musana bango okende ba mutation na ba province na ba province nyonso bango bazaki kotambola ezaki facile pour ba parents ba accepter ba parents en plus bazaki batu ya justice ndo bisinga ezaki facile ba accepter moi na bango moi c'est kitoko akoma chanteuse ya bozi à l'époque na tango na déjà mama baiki kosilika po bazaki mona kinazaki mwana mwasi ya liboso na kobota mate mais mwana bana basi nazaki mwana mwasi ya liboso donc balingaki te vraiment kuto ba période mo balinga balanda kuto grand peu po bakangisa ye tout ça la tokima donc balingaki te penza zomona balingaki te ngai
nasala ba musique parce qu'à l'époque musique bazali considérant lokola ba voyou et tout ça là donc mwana bango ya kitoko tout ça là donc balingaki te mais ngai lokola ezaki kati na nga don nanga na forçaki na forçaki penza o nazala penza na yemba bosali combien de temps na grand-père bozi non naomelaki te naomeli penza na bavi yango mpe ya bamiziki te na bavi nyonso mpe naomelaki nanga te oui parce que tant toye koyemba na bozi baye koforme nga na grand-père mpona koyemba après nasalaki na bango ata inane te na Shockstar tobandaki na Shockstar de place na bandeli ntango babandi mpenza Shockstar ntango langalanga ekofi. Très bien. Mais na Shockstar oyembi combien de titres banzembo nini oye parce que période un peu na ndimité grand-père wandosa ba clip nyonso banzembo nini oyo interpréter na Shockstar parce que basi baleki kuna belé elle banzembo musu tokanisaka yo musu bakanisaka yo te musu bakanisaka DS musu en fait banzembo nini oyo pena okwa c'est même ba titre so koyemba ngote ba titre nini oyo non ngai nayembaki naye koyemba après tant nasina longo pa ya grand-père koyemba to bando yemba la ba concert donc après toye kosala album e cartonaki ya la reine de Saba ngam nayembaki nyonso banzembo nyonso kuna oya ngongo nyonso mwana mwasi na album la reine de Saba ba Evelina ba la reine de Saba ba Lubwaku tout ça koto Lubwaku to bando ko répéter ngo na appartement nanga nazaki na Porte de Lila awa na France to abanda ko yako na Porte de Lila na guitare na ye abi sungangai po ba chanteuse naki na bango donc to komika na première semaine to beti pe concerté nini te baza soso te bakei alors ndalbi bon na baki bon na aidé parce que ça quand même to format kingai donc je le considère aussi comme mon grand frère. Tango luba ko aider bozi na o aider yo mtu kumai banzemu to ezaka banzemu na yo tcha ba voix non nga na tchaki kaka ba voix mais banzemu nzeye banzemu ezaki aye kaka na lubwa konde ba tango tozaka na partie atindela mandat tout ça ndenga na bakisa ki mo partie wana mais est-ce que tokoza a cappella te soki obetso di bakute tindelanga mandat wana kana na ba su banzemu ngote sina bosana bon c'est ça. Après pas bozi atawe na yoko ata oboy na yoko yako talangai tindelanga manda voilà c'était comme ça. Ah ouais ça date. Après pas bozi parcours na yo OK. Non après pas ya bozi na ndena kokota na OK Jazz. Na kokota na OK Jazz donc vana kota na OK Jazz to embaka nzemo moko na Mimilei donc son âme repose en paix to embaka mwanze moko to seka mo répétition mo kaso mo ba 1 mois ba semaine boy to seka ta 2 mois teninte to ko le kanango na télé tant to le kinde ramettre mona kanga ramettre moninga lobi atindi batata ne moko mi bala buko ndo lukilangai mwana mwasi au Kinshasa mobimba sans adresse. Ouais aprende ba retrouver kanga na Bandal na boulevard comme boulevard Chacho. Donc ndeska batova ngande na iko kindesko pa ya ipa grand maître loko ba alobaki bwa oyeza na sommet na oyeza na sommet na osalo kanzembo moko koyeba na mokili mobimba. Ah ouais malgré tout ça qui na bozi tout wana oyeba na ipena mokili mobimba te. Non parce que tant ça qui na bozi na ba l'air wana pe to ça qui na koyemba la ba concert nazalaki nano na yembe penza na bimisi na banzembo na makasi te. Voilà na comme ça on après la reine de Saba ça qui succès mingi et omela ki pe mingi na marché. Ouais c'était après mais yango pe et ça succès na kombola parce que ngam na yemba ki yango et même la ki pe bola mo yemo abomba pe ta témoigner kango même pas nanga même ma sous plus ma souti lelo neti ti lelo boy chaque jour ezel kana TikTok. Chaque jour même atalobi na mona ki basale lango concert mona TikTok. OK oboke na mutu to ezala ki test grand-père enani. Oui ezaki pona bato basongi te. Ezali camarade no masu. Non ezali camarade nanga te. Ezali kaka basi misato bazali kotonga wana alende nzembo esalamaki pona bango. Donc seulement pour na bango misato te ezaki kaka pona ezaki nzembo conseil pour tous quoi. Pour tous. Non réalité comme la kio non. Non.
Et comme elle a ngai te parce que ngai pe nazaki muto ba camarade te. Nazaki kana ba camarade na moke on nazaki na bango baninga na ngai on nazaki na bango donc restreint quoi donc nazaki pe na ba camarade te. Donc jusqu'à aujourd'hui nga nazaki na ba camarade te ezaki ndenge nanga. Donc makamba ba kotonga na banini to bakunda ba koswana nga na tikala kosala ngo te. Mais eza nzembo ya nani ya yobi ya eza ya yema ko grand-mère. Yema grand-mère. Oui. Yemta komelo ibandeli tisco yo yemba. Nga na interpréter kaka nga na yembaki. Na laile. Ah ouais. Mais secret ya nzembo wana ezaka nini? Nde lelo kuma no chrétien pe bovandi otala. Bosimbela yango bakisi bobomela yango batu po nzembo wana cartonné bon maso. Non non, secret nango ezali ke parce que réalité ya nzembo ya makambo yemba makona nde ezali réalité jusque là quoi. Donc kotonga nde ezali somme. Omoni le wana mibali ko to bazaki na kotonga mingi te mon frère. So bazaki pe kotonga mingi tam so tonga to chape mibali. Mais basi nde bazaki na batango wana basi nde bazaki kotonga mingi. Alors ezaki nzembo a conseil po eloko bomai ki bo camarade. Poti lelo zo boma bo camarade. Meti siko. Ezo bom sape bato bazotila bato pe ba poison kaka na ba camarade. Voilà. Et comme tina ba boke nazoka bato ba théâtre ba komi ko kabwana likola ki songi. Bo kabwani so ka ona obanda tambola. So iba yokani sute moko na réseaux sociaux na ba internet ça ko loba nyonso o ba yoka ba betaka masolo ya kala. O bato ba yeba kité. Donc yebike masuana mais ils ont dit mon mal moi est-ce que na l'église peut to yemba na biso ngo on dit ils ont un conseil tout mon église nini mais ça conseil non c'est mon église c'est inspiré oui en fait ils ont dit o yembeli et un nzembo to yembeli na kanisi kulutu nanga le vénérable grand maître choisi matata ils ont dit mo yembeli moto mokilité ils ont dit o et puis ça conseil peut les autres continuer pour ça la couper ça bateau conseil quand même on a tout new so et mon église c'est que bon simbela on veut moi qu'ici pour ça la nzembo t'es très mon église parce que ça qui inspiré te OK toute parole doit être inspirée de Dieu ça n'était pas inspiré parce qu'il y a ça qui chrétienté ça qui chrétienté aux hommes donc ça le ko là aux nzembo moko boye allez obandi koyemba donc c'est la même obandi koyemba oh jana linga kayo bolingo motema na ngai papa alors yemba en église ndango yozolo ba non mais nzembo wana masu eza pa en fait lelo na ko benga nzembo te eza tube eza nzembo o lelo zo beta ti lelo eza parmi ba nzembo o etomboli rumba na biso eteki musique na biso internationalement parlant oui bazo tanti na mindele ba jabre partout chaque jour ezole kana nazo comprendre peut-être na fête ba konzi ebele betaka na Angola et telemi penzi betaka chaque fois nzembo wana topesa merci na nani na grand maître to na sagesse ozaki nango na isaeli na yo to na nzambe to na mutu moko oyo abana ko simba bino na kisi série wana non nga na cause la ingrate te donc en tout cas abimisa ngai na nzembo wana poti lelo so bato lelo bazo reconnaître joli d'état même pour na émission de bato bazo talango ebele on a devrait que Jolita celle qui a chanté Massou et Massou est au cartonné Tilelo donc c'est grâce à lui aussi na liga ipena maboko na e comme pena maboko ya grand-père donc pour lelo et servir maintenant dans les seigneurs donc nakoki kozala ingrate te alikaki na maboko na bango Dieu a permis na leki wana mutu nyonso aza na parcours na ye ouais mais botikala kosimela nzembo wana mwa bikila te bon nga nakoloba na part na bango te nakoloba na part na bango te parce que moto aza na banzela moto aza na nzela kendaka mais nga nakolanda nzela moto akendaki te parce que tozaki baninga te ezaki juste travail tokutanaka na concert tokutanaka na répétition c'est tout le reste bazaki kosala nakoyeba te mais soki nazo témoigner nazo te naosala baséminaire wana kuna nde makambo nyonso nalobaka mais publiquement comme ça là moi je ne parle pas de ces choses très bien mais tokozwa mwa extrait ya masu est-ce que voango eza kaka oyo bato bayebeli oyo nango tozwa mwa extrait nango atani fiske 1 minute tokozwa extrait ya nzembo ya nzambe te wana tozwango après nyonso ezaka yo oui c'est ça non ezaki masu tozalaki misato na groupe
toyebanaki maso ya mokili tokabwanaki mpona nini matongi elekaki biso mbeka eloko ebomaki bokamarade kaka songisongi ya motindo yai. Voilà. Opportunité nini okutani na vie à travers cette chanson emema na baporte ya banani emoniso bamboka nini nzembo oyo? Non, ekutanisaki nga na bato minene, président de la République, ministre, bana ya président, bazaki camarade nanga. Ekutanisi nga na bato ebele, opportunité wana nakutani na Jermaine Jackson, Marlon. Oui, oui. Donc, voilà. Bana président nini peut kutani na bon à travers cette chanson? Wana bona kotanga boite quand même, hein? Donc, parce que nalinga penza polémique te. Non, ils ont polémique te, ils ont histoire, hein? Là, tu as un monde d'histoire, tu découvres Maman Jolie d'État à travers Nzema Soumo, à mon Mobutu, à Pessaimbote, Baliana Mobutu. Oui, président, oui. À mon aïe, d'ailleurs, Maman Bobila Daze, Alzé Kolinganga Mingi, Tokutana Ganepe na New York. Nagenda hôtel bango na hôtel na bango bazé ko vanda avant presque tous les présidents na Adolphe Astoria to genda ki kuna to vande kuna nazaki pe camarade ba yango to zaki ko yoka na bien aye bango nyonso basisi ba Congolo bango nyonso donc nazaki ko sala na bango kuna pe nagenda hôtel bango to li ensemble et tout donc zaki bongo donc côté de la famille présidentielle ya Mobutu Sirwana. Oui, camarade nangati. Bazeko ya Congolo bazeko ya ulukangati na ndakoti. Congolo Mobutu. Asiba kendo ulungati na njili. Ah non. Oloko tozovanda na Lubumbashi na bango bazeko solana ngai tozaki solana bango et tout pour ça bambote bango nyonso donc à part na Congo skoliba na Congo ba président ni ba yamba bino pona nzembo. Pona nzembo. Na tant tozaki na kuna président Mobutu pe na yemba ka petango robo yaka. Ah ouais. Oui oui. Na monzekele kuna na gbadolite tokendaka pe kuna et puis nazaki pe na mama Patience Dabani que Dieu la bénisse ye mtu amemaki nga na États-Unis mtu aliboso na Los Angeles azanani moi c'est ya président Omar Bongo mama Patience Dabani. Ah ouais. La première dame. Ah ouais. Première femme donc tozaki na ye mtu amemaka ngai nepa nende na vanda penza na château esika ba grand star nso bazako ya bazaki pe kosunga bango nso pe bako kosenga pe ba aide na bango et tout donc lokola pe azaki pe chanteuse azaki kotourne pe film to tourne pe film moko na ye film en pe bibima donc nazaki penza na ba milieu wana ba J King bato nyonso bazaki koya kuna ba milliardaire wana tout ça bazaki komona nga bazaki kosepela na ngai et tout donc voilà tozaki kosola bien mais au gérer succès on a na âge wana mwana moke par exemple na kitoko nyonso nzamba pesa yo okoke ko gérer succès on a ndeni kokutana na bana Mobutu ba président na yo koliena ba président na mwasi Omar Bongo bo voyager bo vani na villa moko bozomona ba grand star ya monde ne bazo ya kwa bango na âge ozali na ba période no kuma ina âge nini et puis okoka ko gérer succès wana ndenge on za ko gérer nkaka zaka bango te na zaka pe na ba ministre pe ya mboka mususu pe donc en fait ngai na zaki na pe ka calme pe na ba makamno sona parce que moi tout ce que je cherchais c'était seulement l'amour nde na kola ki wana na ba blessure et tout donc sona monika bato bazana nga bien nga pe ndo zala nga bien mais na bande ko sala penza ba folie penza tenenge zala komone moto ayeba na bato azana bato bande ko sala ba folie bana basi moi j'étais pas dans ça quoi nga posa ngezaki na voyager na ngai na zana nga bien na mona na ba oyo donc c'était ma joie donc c'est tout quoi ouais na zeko ko sala ngo penza ba folie te pe yangona pe na bande ko kipete nakenda kozwaka ba mbongo na bango na sala sonde nini nga zaki na ba genre wana te ndomo na ba film susu place wana pe ata soka sala nini wazo kaka nyonso amokila osala siko ngai na banda ko kipete donc o ba pesinga ka yango na ba pesinga donc c'était comme ça normal.
Et bah réseau za nini et là on y est ça qui olongwa pas franco ezalaki kaka succès et puis comment on a bana ba kondi ko kotoye ba ministre ba président il y a comme ça que MSO Teti ou impoli par rapport à président Franco Non, to non. ezalaki ni réalité za ni ela ki bino buka Non. bana na grand maître Franco Non, bango to bazai komona kuna ngana zai na ka mwana malamu na koseka. Ngana zai place na zai baton se fo baseka. Donc na zai peka mwana babolingo banda mokiliti le dans le Seigneur. Donc bon il ko na komona kena ngwana kuna bolera un peu ba salaire un peu zai na on peut quand même bon to le bela on peut quand même. Ozomona Mobutu quand même. Hein? Ozomona Mobutu pour na Franco. Mais non, bon. So y a ta foot sote Mobutu ba saki mbongo bandoko zo. Non, basaka te wana bango soki toke na bango kobeta basaka mbongo ekwende epala ba patron te. Bon patron tango ba kopesa saka mbongo bino bozala kutwana te boye ba kututi. Ah ouais. Non boye ba kuteke saka mbongo ngo ekotaki. Bino mokendeka boye mbaki. Mais tango kutu epi bana Mobutu ando kabelo te. Si, pona ninte. Oui. Donc wana ezaki kutupe pona bango te bango bayebaki banga pendenge na zaki na nani na shock star parce que bana bakonzi pe bazaki koyati bazokuta pe jeune fille ya mwana moke azwemba kitoko na beauté ebanda kopusa bango pe bayaka ezaki kopusa pe bango bayaka tant c'est tant comme un anti-choc tant comme un anti-choc donc ezaki kopusa mais tango loba Franco ezali makambo pe ba salaire malonga te donc ndo bando yemba pa Franco wana bongo tindo sala yinzi mbongo mon salaire malonga pe tsala ko zala. Non parce que na tango wana na ba musique ba lero na tout ça là donc ndenge comme lelo penza musique pona mbongo ezaki bongo te. Ba mbongo lero na ezaki penza mingi na makama musique je crois. Franco quand même azaki patron musique congolaise c'est wana. Bandako ya somba na tumona kawana ezali pana la génération na yeba mutazana ngote ngana zaki nano yuma titolo bana zaki nano yuma ngana zaki nano yuma donc biloko no soma na bandaki visika ti na bandi visika donc na zaki nano expérience pété donc ya koyeba penza ifona sala boye ifona bambongo boye tout ça là donc ça ne m'intéressait pas ce qui m'intéressait c'était vraiment chanter batu balula kanga ba papa na des auto voyager bazo ko fuka melanga 4 pattes wow oui so na zemba so na zo exhiber déjà ko bina wana na ba chorégraphie na koyemba na beauté nanga donc so baye baso ba 4 pattes wana penza donc batu bazo ko na kotianga bambongo c'était ça mon plaisir donc na mona nde bazolo langa nde bazo tombolanga nde bazo sepela nanga donc yango nezaki na onka plaisir nanga rien d'autre mais tango lo bambongo peneza yipi na prioritaire te na ajni pour mon mbongo ezaki na kasi lero na neko banda ba musique yango na kana ba serango ya ba 17 ans wana 18 ans wana et pas grand maître comme âge ni na ba 22 ans déjà ngana sina tika ki déjà ah ouais na omela kité parce que ma soeur ko na 86 ou 87 ans oui na 90 ngana tiki na ba vie na musique na tiki donc 90 wana okoma déjà na ba 20 ans na tiki déjà na tiki déjà musique. Ok. Dans 90, on a 20 ans, 21 ans déjà. L'âge de la femme, ça ne se dit pas comme ça. On a gagné Congo, hein. On a gagné Congo. Mais l'Amérique va tirer la bise, on a internet. Les lots, star américain va tirer, on a internet. Non, mais gars, je n'ai pas bon. Mingi mingi pe ba monango. Alba nango c'est rien. Et ça combien d'âge? Âge ngana kipaka nanga te na bomba nanga pe yango te parce que to bomba yango ko la kakati okene kaka malamu ko tonde ba yeblo na âge na mokolo eza esengo non eza victoire pour na vie à moto voilà c'est ça combien na âge ni te bolelo na monto lo blanc te bon pour na congolais belé balobara il paraît olongwa par Franco eza pour na s'engager na Carlito beaucoup même moi c'est na Carlito ba raison pour laquelle le grand-père a c'est que faut ça décide là parce que olingana ina Carlito est-ce que il ne peut répondre na bato non c'est des mensonges parce que biso na bayala sa to zaki ndena OK jazz wana pa ya grand-père bisina tika na pe kala to so na so so ka bien zaka grand frère nanga na zaki camarade baleki na ye na zaki petite sœur na ye problème ezate et puis pa ya pa grand-père pe na longa pour na likambotin to swana ki to kamate loko te nga na vandaki na nga po nga na kwa na bandi ba voyage na bomwana nga na bandi na voyage na bomwana période dango pe on dirait na oui na yaki na bomwana wana pe na 85
nayaki na Belgique. Mm. Nayaki na Belgique. Depuis ça ba période wana pe donc na Belgique nanga pe na bandi nangai ba voyage nangai pe donc c'est tout. Eza eloko moko te kenda longwaki o to swanaki o to bundaki akote mananga aloba kanti. Ya loba toujours na bémission na ye. Donc yona Carlito botikola vous a jamais moins c'était mon ban. Nalinga kolobela ba vie nanga privé te. Ah OK. Ouais, parce que bon, je ne peux pas kotia vie nanga bongo nazali pasteur quand même na télévision boye. Non non. Donc bango nyonso na bazaki baya na ngai bandeko na ngai bazaki ko encadrer ngai nakutaki bango nyonso tout et puis bango so bazaki ko respecter ngai. Donc c'est ça quoi. Ba déception yo kuta na milieu ya musique. Na monde ya musique lelo to na bandeko belé ba osanango, bani belé puis balingi ko yemba ya basi surtout. Na habite à travers cette émission ba mingi pe ba kozwa leçon. Ba bandeni ya kotambola nango parce que lelo oyo eza ba chanteuse, ba danseuse, baza vraiment mingi te ba na valeur. Pour chanteuse comme na valeur na kati ya Congo eza soit faut comme moi si ya mukolo orchestre ba apesi ba on na ba responsabilité na kati orchestre na kokoma na niveau atama na voiture Alix kama kambocho loba margué grand maître Francois Zaki na ba millions zo mbongo otonga ba immeuble yo moto sala inze mo succès aux se retrouver en plus aux moi si donc ça continue jusqu'aujourd'hui na ba orchestre et surtout ba danseuse ko ba côté ba chanteuse de bazara na moi priorité so ipe akomo bimana président ya orchestre. Ba mauvais souvenir ni oza nango lelo côté ape ba jeune o ba sa musique ba nimi sa musique ya mokili ba tambola ndenge nini po ba koya te na nzelo emsu yo koyaki. En tout cas ngai vraiment pona ko loba vérité na tikala na kokuta na penza na déception mingi te na musique parce que donc nga nazaki na carrière nanga na musique ezaki nango penza pona sala ngona continuer na carrière nanga donc c'est moi même qui abandonné pona kende na vie mususu na kende na vie mususu donc ata ba grand-père banga kana yemba même pas grand-maître il fallait na continuer na koyemba mais na tika kinangai na kinanga na vie mususu donc c'est comme si je n'avais plus le temps quoi donc ezaka na yemba nangai pour plaisir nangai kaka pour moi c'était pour na plaisir nanga kaka na yemba nanga kaka mais on a ki koloba pona omoni même atanga ndenge nazaki na musique wana donc il faut qu'on va me battre okuta tenga ndenge nazaki na orchestre on a tambolaki na musicien boy na bimaki na musicien boy na bango se ba ko témoigner na tambolaki donc na kozala nga nazana mutu nanga moko ye wana koki nanga donc na kozala teke nazana o nazana parce que tango zana oyo ndango ne sambwisaka yango ne salaka légèreté mwana mwasi donc okubandi kokoma terre à terre ça veut dire que ba ko respecter les sociétés justement moi me respecter parce que nga na manda ko bima nga na ba musicien te donc vienne kozanga te parce que nazaki na vienne nazaki vierge te mais nazaki quand même so nazana mutu nanga ekoki nango nakoki kozala na oyo te parce que na manda kolinga vie wana pe penza te naza kolinga pe vie wana te lelo mobali awa lobi mobali ko non nga nazaki bongo te donc alors pona ba jeune fille lelo to ba danseuse to ba chanteuse donc il faut qu'on se maintenir kozala na kimia na yo moko so ozala na kimia na yo moko oyebi ke carrière no pe ekokende liboso parce que soki ozo se respecter yo moko okolonga okoréussir na ba ambition na yo na ba projet na yo ekokende liboso mais soki oza mwana mwasi oza ko se respecter te ozaka na oyo c'est ça ngelo pe banda ko protéger nga mingi onga na banda penza ko linga na kati ya ba orchestre te nga na banda za tamso na za na boss na ngali banda lero mezo benga ba mvwando oui donc naza nango pe naza ko yana ba mbongo na nga na banda ozanga mbongo te tamso moninga pa zangi pe moi transport pe ko na musique pe na pesi ye donc c'était comme ça donc pour na komi battre il faut kaka pour se respecter nano omona ke danseuse aza moto azo sape carrière na ye mona pe mobali pe moko pe amalunga pe aye pe amoni ndengo tambolaka ndengo se comportaka pe abali yo pe ozwi pe vie mosusu eza mosala oui
Mais aux appétants à côté la balai qui va au salam sala bano ba salam sala aux appétants ko yoka bango yako et si par exemple Mamassi Cindy les cœurs aux appétants ko yoka e au tala pe makambo ya sala. Ouais, rarement parce que sur côté quand même na TikTok. Au moins na batono so bazoleka. Au boya ko tala te, moi je suis pas hypocrite. Donc na tala kaye na komona pe ndenge babalani. Donc parce que ngai na lingaki Cindy tango ayembaki na frère Kulmatope. Na look ne asuki wana. Ndakata asuki c'est. Ndenga kata asuki ta na mona ke na matope là je l'aimais beaucoup. Okay. Donc na lingaye pour na look ne asuki wana. Mais tisiko bazo kata asuki Mamassi. Oui oui. Na look ne asuki wana ndenga na lingake na Kulmatope. Après na eko kake ayeko kome pa ya Kofi. Donc voilà. Donc pas ya Kofi parce que nga na Kofi toyeba ni pe kala toyeba na Suisse toyemba pe sika moko na Suisse. OK. Oui oui, toyemba sika moko na Suisse. Tozaki na Neuchâtel, tolala penda kumoko. Na Kofi. Mais oui. Sitongo. Mais oui, biso tozaki na ba musicien na bato ba fana balanda ki biso. Na sika bilumbale. Non. Donc biso mbale pe tozaki na biso pe lokote. Te be moi c'est mobali. Non. Polu na taba. Non, azwaki na penda. Azwengai sœur naye. Et toi c'est à cette époque l'état encore étudiant. Tout ça qui n'a pas très bien. Les Rwanda donc na zuna no ba section soyote. Ah ouais. Oui. Donc tout ça qui naye. Oui, manzemuni na. To c'est qui c'est ya imbaki manzemuni ngapi na imbi wangai. Ils ont concert moko ba. Ils ont première fois na Zolo Bango. Donc ils ont qui première fois ngane penza donc tokutana boye to sape to lali penda ko moko pe to zoleska moko to yepe so ba pambuli biso pe mbongo ne pa compter mbongo ne place nga pe na compter pa na yeto zo singa pa to zo solo nga bi mote nga bi ya vraiment kabila nga pe mo mbongo. Voilà. Donc ça date d'être long. Na Mamassi esa ide malamu makanisa malamu parce que yo lobio sepele na Cindy mingi na ndeko Kulmatope et na Kofi sepelate na dio na tozo te la bina sepelite po le rona ya zaki na Kofi te nga na yebaki ye na Kofi na yebaki nde na Kulmatope pango na sepela kani po na look na ye na nzemu na baba imbaka ya nini esa nzemu nini danger des morts je crois na bando linga ngo mingi nde place na monela kaye nde place na lingela kaye. Mais est-ce que vous appréciez Moussa na epe ndo sala pa peme na Kofi? Bon parce que na tala kango penzate mais en passant sur tamsu na liki na TikTok tamsu na moni bango pe na Kofi bazobi na bango tout ça mais so na moni pe bango allez na bonde la kape po na bango nga na bonde la kapo na bango na bonde la po na bamisenyo soyo bazali na nuku na bonde la pe po na bango parce que ce sont mes frères mes sœurs j'ai pris pour eux aussi un jour ce que baye pe tokutani. Donc, tout ça, la penza ambiance à kitoko penza avec Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons chanter ensemble, nous allons glorifier le Seigneur ensemble. Si vous ndeba congolais ba denigra mama Cindy les cœurs qui a boma libala ya kofina mama ali pour abotola mobala batu libala. Le roi ma pasteur zo analyser sur ça. C'est cette dossier là ba congolais ba Emilia Kai ba finga Kai boma libala kofina alia. Azara mona musala tia ju mobali ya batu. Biloko na nyonso bon nami ki posa chanteuse. Yo analyser sur cette histoire. Bon, nga nebi nanga penza histoire na ba penza ya mabale kufa ke kendaki te. De toute façon na koloba na ndenge ya mokili. Na ndenge nano epa ya Jésus te. Na ndenge ya mokili papa bon mbala boso ba mabala ngo kufa. Mabala ngo kufa chaque journée ya ba chrétien ya ba païen. Il faut akaba to ba rele bali lisusu to lo ba bongo. Ba bali lisusu. Donc ezambala liboso te to lo ba ke Cindy nde akoboma libala to akoboma libala te ezate ke Jeanne nde abomaki muto liboso libala ezate ke papa musuku na bomaki libala mabala chaque jour ekufaka parce que c'est l'œuvre de Satan. Satan lingaka mabala te. Donc comme dans le Seigneur aussi, donc il est en train toujours de combattre tout le monde. Mariage même na bao bayibi yesto na bao bayibi ezaka kombati. Mabala ekufaka ta musu bato musu bayokana kite. Ba mona keso ba continuer boye moko na bango ko ya kokufa. Mona bayokani ndenge wana te batikani na bango ba divorcer muto akiko zosko mutune ya bien abali kuna mais ngai dans le Seigneur. Donc le quoi ba pekisaka ba divorce to lobaka isa malamu te tout ça là. Donc tu vois, yango na toboya kayango parce que ça n'honore pas le Seigneur. Mais ceux qui muto akofinga muto yena na divorce te yena sala likamte divorce ndeza lisumu ya ibandelite suka ba péché masumu ezendenge belé. Opa finga kesaka na lisumu opa bomaki kuna saka na lisumu
Ope akende kozwa mobali ya bato azaka na lisumu masumu eza ndenge na ndenge ezaka mpona motu moko te. Donc mpona bango mibale so bamoneki bango babalani tosamoye na kota na bahistoire wana eza te. Mais moi je vois toujours baza bato nzambe akeli. Donc baza bato nzambe akeli nakoki kocontredire makambo na bango te tant que bango bazali nano kuna nga mpe naza déjà na ngambo mosusu. Mais quoi apporter quand même conseil le quoi mosala nzambe quand même le quoi boza makanisi moko te na mosala. Non conseil nga nakoki kopesa nani na couple. Non conseil na kopesa bango bandimela Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ nda protégeaka, Jésus-Christ nda batelaka, Jésus-Christ nde asalaka nyonso. À part vieux toza nango ezala bambongo ezala bamito ezala banini toza na vie mosusu oyo to ko embrasser après oyo soki moto ondimeli Jésus-Christ disons nzamba tie ba chemin mibale. Donc oyo akondimela Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il aura la vie sauve. Donc il est écrit dans Apocalypse 3:20, Jésus-Christ est là, si il toque ta porte, tu ouvres ta porte, donc il va entrer dans ta maison pour souper avec toi. Donc c'est ça. Donc ce qui me t'a dit Jésus-Christ à cause de la vie éternelle, car dans Jean 3:16, il a tant aimé le monde afin que quiconque croit à lui ne perde ses points, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc on est dans un conseil. Na makamno sona s'accrocher na Jésus, balanda pe nzela ya Jésus et vous allez malamu mingi. Et vous allez malamu otolo banga mabala ezokufa chaque jour. Libala musupe otoka bona ya rebo bien. Non, ndina sina kombo ngo rebo chulo. Ayi para ba pembe lo kwa yo. OK. Vous allez ndesi bana ba métis on dirait. Yepe libala ne otokufa na inosbi. Ba musicien ba musicien balingana ki mais ba koki ovanda te libala ekufi. Anita Mwarabu ebie. Anita Mwarabu. Ya zarabe moi c'est à gaz mawiti. Ni ya ba ya libala ekufa sa date. OK. Donc mabala ezokufa na musique. On dirait musicien pesa ezali panangu bati pour vendre ba star na ba star. Non, parce que bango bayebani nde bokanisi ke nde ba mabala misi ezokufa. Mais o ezokufa bato bayebani te c'est chaque. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga Paris porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Maison Awatosa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, eza na poto neyebi te. Yaka, tokisi na metro, chateau ngutia daka yau. Daka yau awa. Uzomona kimbondo. Oh la. Paris. Jela na oyeba asaka mon ndazabo asaka so mina lula metro. Papa mukolo boya takuta kutamusanga. Bisa batani ngaba le bani. Tanga.
awa toza awa nini awa toza awa yaka sikomi na place tokoti aza mwana mboka mama Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyokaka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama bazotambola kaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Minaye pour na kolongola matampo ba mama banduki ya ba mama oyo baza na besoin osala taille mpona kokita mamumu ba mama oyo baza na besoin ya kosala ba forme kalingi azala na tolo munene alingi azala na nsima munene ba hanche munene mipende munene. Mama Nicole Malonga awa toza nde kaka boyebi depuis 2007 nateka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche Akwala oyo evimbisa awa. Tula vimba. Non, yozomona te oyo eloko moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kotiki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga tongo pokwa soki mpe bayebanaki bokotanga mpe bango bakomboki ya bango ekufaki tout ça ezaka role ya diable eza satan akolinga te omoni satan abonisaki libala banda jardin d'Eden te ntango amemaki eve kote ne moko ezaki po apanza bango po atya trouble kati na bango epuis atiaki mpe trouble. Tu vois? Donc, si le loi continue à faire trouble en route. Voilà. Mais après, na carrière, na artiste ni ba proposa yo bo travailler na bango, à part ba o yo travailler na bango, pour to zaki na vie beaucoup. Après, ma question me repose en paix. Ah, ça dit ba succès à grave, Kofi Olomide, ça dit ba succès à grave. Ba Redi Ami, si ba Grand Prix Teking Kester Meni en question me repose en paix. Ba ça dit ba succès à grave, ba Marie-Paul, la génération na bino ba taka ba Madilou système question me repose en paix, ba Pepe Calé. Est-ce que ba Luka ka peut beaucoup collaborer, tout beau travailler Non, ngana kenda kande na bande pena na kenda ndi pa ya Papa Wemba. Ah ouais. Na oui, na village moko ngana kende kuna ko solliciter nga moko pona yemba. Na village molokai. Na village moko ponga na banda ko linga penza itro ndenge bazai ko yemba wana. OK. Tozai ko na biso ba Cambodia ba tonyo soto. Donc tozai ko kende. So tozai mo ba petit toki mi classe. Toki ka kuna. Ah ouais. Après, ndem comme ça na zoe ka courage. Na bitin, moi aussi je vais chanter. Oh. Bangono so batalanga. Tu veux chanter? Tu vas chanter quoi? Oh pende fois yemba penza lokola nana muskuri. Bangono so bakata na nakoseka. Baseka. Na tikelka kotala bango kamni baze kosekanga. J'étais triste. Ndena kena nganga bi we simbite. C'était comme ça. Oza Papa Wemba za kana? Azalaki ti bango so bazalaki? Ba sekondo zo yemba. Te balobi nange funemba lokola papa monenga mwa ba pembe wana na ba bote nyonso wana. Batalinga kaki ke mundele te. Ah ouais. Batalinga ba vite o pende fois yemba lokona na muskori. Ah ouais. Voilà, c'est ça. Après beaucoup de temps Papa Wemba na vie pour rappeler tout pour ça y est, ezara yo. Te na rappeler na société. Tozai na bisaka okende kolanda bango tam somona ba beti na ciné palladium et tout. Hein? Namona tokei pe kuna le toki ba classe pe tokei kuna to bini nano kuna omona ngam comme ça na matili kolana to bini je me rappelle na lataka la bionda de ramba jipa ba la bionda moi ba étage renyaka to bini kuna donc ce qui pe na vis-à-vis pe to kindi. Ah ouais. Très bien. Ouais, c'est ça. Très bien, merci beaucoup pour la première partie émission Pessibiso. Deuxième partie to sur la mabo bon étali
Tata Etali Nzambe Etali Nkolo. Donc, sur la deuxième partie, merci na Chancel Mbemba de midi. Boss dit David Manga ya motema ya Fanichis. Ya papi Matalatala Matos, miroir d'Angola d'Akoche ta patron. Bote Beline Evan Tumba na Gata Vex, Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle, Roi Bilamba Gankale Amboka Kelin Tsumbu, Ogep Paris. Maman Philbertine Samba, moi si docteur Samba, Topé Simbo Tena Guy Baena, colonisateur de la SAP, monté Mamas Lui Baena, Fabrice Massamba, Red Mouta, English Fada Père Banglé, na Angleterre, Mbote Belina, Morimoke, monté Maman Grâce Touzoladio, Sylvain Nexon, Sylvain Mbote Belé, Nayo, Mbote Belé, na John, Condé de Grâce, Santiago, monté Maman, Condé, merci pour la confiance, la considération, vous savez, vous êtes belé. À travers notre chaîne YouTube, à travers notre studio, sur la vérité studio, tu sais, nos shooting photo ali, ma mboutuza carré koto na profité na souhaité joyeux anniversaire na Fallon Moke, tu sais joyeux anniversaire, botame la monzamba batila yo. Mama ozana batu oko remercier, o bayambi yo botambola na bango, bozo travailler na bango, balingi yo mingi. À travers l'émission ya na remercier nano bino. Merci. Et awa na studio ya fauteuil jaune, hein? Sur la vérité studio. Ok. Sur la vérité, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Donc, sur shooting photo, soyez producteur en ligne. Ok, oui, on peut faire. Un shooting photo professionnel, un photographe professionnel. Oui, il va aimer. Et puis, cadeau, laissez le cadeau, on a coupé ça pour un bon cabeloté. Merci beaucoup. On a photographe, on a foutier, comme ça, il y a une photo à Kitoko. Merci beaucoup pour la single. Pour les Obima déjà, les 12, vendredi. Et vous allez bien, puis il y a quand même la promotion. Comme ça, ça va bien. Merci beaucoup. Ça va shooting photo. Merci beaucoup, c'est gentil. Na pesa beauté. Nazo remercier Église Langa, Banda Etikalaki, parce qu'il y en a qui pour la maman Gaza qui est très malade. Et puis, ouais. Donc, quoi, Koufi déjà tiki biso. Yango va na Belgique. Alors, église Netikaki, na bergère de l'église, Mama Vero, Nzamba Pambola yo mingi, na mobile na yo. Et puis, église Mobimba, ba pasteur, ba sel nyonso, Bishop Gisèle, binoso Nzamba Pambola binoto na kati église. Na musano soboze ko sala, ba Shadrach, ba Paki, lo Nzamba Pambola binoso tu mingi. Nathalie, tout le monde, Rita, Nzamba Pamblabino, a Pamblabino, pe awa, missionnaire, nyonso, tozana bango na bergerie, na biso awa na combat spirituel, ponga na zamona mama Olangi, j'ai une église, mais je reste toujours l'enfant de la maison chez mama Olangi. Nzamba Pamblabino, sto bande konangai, les 7 enfants de mama Olangi, que le Seigneur vous bénisse, je vous aime beaucoup. Joyeux Noël, producteur Nangai, Nzamba Pambola yo na nyonso zosala vraiment nazomona makambo zosala kitoko mingi vraiment ponanga ce que nazo apparaître na ba mission et tout donc c'est toi, que Dieu te bénisse. Nzamba Pambola batonosto Marie-France, tout le monde, papa Gilu Samba, Nzamba Pambola bino, Nzamba Pambola mama Sophie Kimbimbi, Ketia bino nyonso, Nzamba Pambola bino mon président Alain, Nzamba Pambola bino Moussel Nzambe, mon petit frère Paul David, que Dieu te bénisse. Nzamba Pambola Bande Konangai, nyonso eskansto bozali. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup pour notre soutien à Bino. Vraiment, abonnez-vous massivement na YouTube, na Jolie Date officielle. Le 12 vendredi, single Nangezo Bima. En tout cas, nazana posé appui na Bino, na posé abolingo na Bino. Vraiment, Bossalango pour la gloire de notre Dieu. Nzamba Pambola ba chrétien nyonso, ba chrétien na monde entier, na lingi bino nyonso tu mingi, que le Seigneur vous bénisse vraiment au nom de Jésus-Christ. Merci. Mama Jolie Dieta. Elo oni esalaki, elo oni ekomaki, elo oni olotaki, nana bimelaki yo, potika, bisengo nyonso, ba confort nyonso, oyo zaki na opportunité, nyonso oyo zaki na kati ya mokili oyo. Pour nous rappeler bandeko ba télémission et bandélité omoni bana ya Mobutu oli na famille présidentielle ya Mobutu oli na famille ya Bongo na famille ya président Gabon tamboli na mwasi ya président Gabon bisengo na nyozo zaina na kati ya mokili mais ondimi kotika ba opportunité ozaina na ba ministre ozoyemba bato bazo robwa kilo ba mbongo bato bazo nguluma ondima kotika ba opportunité ba grâce wana bité chose ya grâce ba opportunité la nyonso
pour ngumbama na se ya makolo ya maman Olangi pour na raison. C'est vrai au lobby penza au costa eza solo penza. Koto tango na eko bongo la motema na Los Angeles sana zaki na Los Angeles. Mbongo na ngai zaki na Los Angeles. Na esika pe ya pamba te po na vandaki na château penza. Na vandaki na château na place penza ya mbongo. Place bato alokumu penza. Bazaki koya ona yebana ki pe na bango. Bazo bimisa penga. Moni ba Jermaine Jackson wana. Azako zwanga penza mona tindi na pena limousine. Dani comment il Jermaine Jackson. Jermaine Jackson. Anna. Jermaine Jackson, le petit frère le grand frère de Michael Jackson. Wow. Azo atinib da voiture yozo. Oui, premier show à Arsenal Hall. Ngana kenda kango. Premier show c'est nani show na ye Jermaine Jackson atindanga limousine na kei. Parce que na loba nanga ngo te bonga na mona babilo konso loba na. Te memilo ko na unte comme ça. Yo misi kongo muso ko ba world. Que mais qu'est-ce que zo kutoy ba gros messi à monde et puis un millier de musique eza dit pendant ngubati. Yo de l'époque on zo grand frère Michael Jackson déjà master na yo. Na iba inanda kuna bango na iba ki mwasi na ye. Ah ouais. Oui, Marlon Jackson pa memanga pa na ye. Pa Michael Jackson. Marlon Jackson. Na iba pe pa na ye, na iba pe mwasi na ye, na bana nemi bale, na mwa bangle na nga kalero na ufabriki. Bango bazolo bananga ye, na Alexa bango French. Koto Jermaine mto Alexanga secret à voix. OK. Pona ko, hein? Il pa no yimba. Jermaine kaseza chanteur. OK. C'est chanteur. Bango no sobaze ko yembati. Ah ouais. Oui. Yé mto Alexanga auto secret ya ko soigner voix et tout, yé mkonda salanga auto premier jour pona mela yango. Un peu de cette époque un peu de liqueur avec miel, avec de l'eau chaude. Donc au tchangwana na citron, so tchang de bonne ça les matins. Au moins on penza ba cracher zo m'appelle ba corde vocale les obonga. Ah ouais. C'est lui qui m'a appris ça. Il me talaxa ngai. Zay Jermaine Jackson. Oui. Ah mais on a world na Congo soki ndeti Didier Lacoste so world mbala mon world. Ah, na émission, on a une opportunité. Oui. Même à tata on est bon la montée à Los Angeles, moto alinga kinga penza a balanga. Natika zaki ministre des plans et des finances. Yambokani. Ah, tu wana na kolobate parce qu'elle est toujours là. Ah ouais. Yimta linga balo. Ko balanga penda ata on a bon montée mazole la penza mai na miso. Abilo ko lozemba na salle lo ba studio. Na sombe lo ba studio. Na salle la yo nyonso. Ponga na bala yo kaka. So na peke kuna na otambla kana ba protocole, ba garde du corps. Pour na ba supermarché na ba garde du corps, ko sa nyonso. Donc so apesi ngambongo ya GT. Ah ouais. Mais on sali pe ba dégâts. On sali ba dégâts na ba famille belé hein. Ndeti yo bamboka muso okete hein. Te pourquoi? Ko basi na bango na bana bakanda na yo. Te, ye moi ça zaki na ye. Lokola ba bala naka na église te. Babala ntusi ya lobi nanga lokola yo siko bongo le motema nga nazo balo siko. Ah ouais. Nazo balo siko penza na église na makamon surtout donc pour osala honorer. Ah ouais. Nga na osala nga na bala yo. Ona zana ye na bala ite. Ah ouais. Na bala ite mais na zana ye azana ndako mabana to samenga siko lokola yo ebinza mais moi je vais t'épouser maintenant. Donc on a normal penza na ba formalité non surtout. Mais oboya ipo nani? Non, naboyaki parce que nandimela déjà Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et puis natali ata babali ete aza moninga nanga mwasi. Ngasi ko lokona bongole motema. Donc na tia kaka moninga mwasi wana na kati ya pasi. Na tia kaka moninga na pasi. Po kanga na zwa libala. Ngai raisonnement nanga oyo pe naza ko zala même banda na kati ya mokili motema nanga oyo. Pona ko sala pena mabe nga na bande pe moi ko raisonner mingi. Mais le quoi to zaki pe dans le Seigneur te. Alors alobi nanga na ko bala yo ngalobi te alobi nanga tikala na ko raisonner réfléchir na je vais faire tout pour toi na sombe le studio l'air on a studio ezaki le kamba sakana nango te ezalo ko la ba studio alelo te ezaki très cher alors abi bon ngale na bala yo na tikala pena ko raisonner na lobi na nzambe la banina kolela na bengi na ya nanga liboso aza pasteur un grand pasteur. Nabina kosala ndenge nini motema nanga pe bazo proposer makambo bili yo est dans le Seigneur obandi ko peleka déjà ba désert ozoleka déjà bilamba no soko tezosila makambo so pezosila donc nazo tikala déjà na lipapa moko
ye alobi kaka ye azobala nga asala nga siko nyonso nga nalingi nde na bandi koraisonne nga bi nabala mpo na bomengo mpo na bamillion narate siko lola oyo nga nabongolaki motema oyo nayaki mpo namona un jour Abraham na David c'est ce que je me disais quoi na ndima bamillion fi na ngai me nazalaki bebe spirituel nayotaki à peine kobongola motema mpo nabongola motema na Los Angeles. Ok. Oui. Alors nabandi koraisonne nabandi kolela mai ya miso miyo ezobima nga mpo nazokanisa bomengo bonheur nazokanisa epai yesu soki oyo koleka nano badésert ebelebele mpo na baformation. Alors j'avais pris vraiment la décision quoi. Une ferme décision quoi que j'ai prise. Mais et l'autre tout na marqué ba lix ba confort tout entourage et l'autre ni betsa ki bon okuta na ina nini na dragon na kata ndako présidentiel okuta na ina nyoka munene ba proposition ba non ba proposition ya ba magie niveau likolo pour ba Amérique kuna world ndé pena kuna satan avant derrière moi kuna après moi ya France moni écoutez na ba proposition ya ba niveau à likolo si pour ta quitter ba proposer ki nini na satan o banga ki o cédé o tiki des carrières à valage avec succès ba opportunité ba relation vanda au niveau tika au déposer non lokola na kolobela non na likambo tawana kuna ekutamaki ke mama nanga tindelaki ngai mama nanga botinga tinda nga cassette audio et puis atindelaki ngai bible atindela bible alors alobi na ngai oizatan obongola motema oizatan obongola motema nga pe nazaki na ba 20 quelque seulement ngalabi abi obongola motema déjà et puis de moi-même je me disais toujours que avant 30 ans il faut que je me convertisse que je vienne au Seigneur. Alors ya tindelinga bible yaki na ba biligramme bayaka na Congo démocratique atindelinga bible atinga cassette audio à ce moment là tremblement de terre elingi salama ndezaki bongwana nanga sikoyo le Seigneur avait utilisé mal à père donc cassette na ekutinga bible na ekutinga et cela qui a 3 jours tena maboko nanga tremblement de terre elingi salama à part ça moninga nanga moko abenga kinga donc pona loba pe histoire on azolo bango na émission penyos na zoleka donc moninga nanga na tozaki ne pe en France toza ovanda pe na France. Alors moninga nanga abenginga donc bazé komona ngai ndenge nazé kaka na bo jeune fille ngo na bakitoko ngo et tout ça nazé ko sola bien ba relation bien zai ko landanga na bazé ko simba pe ko so pe mbongo facilement alors donc zaki lokola moi nde balobaka jalousie que toi alors aye ko benga nga sikota abenga o na kati ya jalousie wana tout ça abenga mbala moko lobio oyebi copain zai ko vivre na ye azana sida. Donc, azana sida, donc ça veut dire qu'il oppose un sida. Nazaki penza na téléphone boy, na kiti siango na malembe kuto na bato bazalaki. Oh, après on n'est pas ya nazaki vanda na Beverly Hills. Après on a longa na Beverly Hills, na ko zasko yo appartement na ngamo na Hollywood. Ya zo appartement na Hollywood et puis na vanda pe na baninga boy. Bato nga que se passe nga bi c'est rien, y a rien. Ba yebso nga bi rien. Na vanda mbala moko na ekozwa nde décision ndenge salamaka na ekozwa décision na copain mpe nazaki na wana tozaki ko donc azaki mpe mwa kobundisa nga mikolandisanga mingi parce que na copain na nazalaka na ye wana nazaki na mobali abanda kolinganga mpe kuna Los Angeles azaki déjà riche J King azwaka disque d'or appelé chanteur oui okay. Azwaki disque d'or alors ye alinga ngara lubi bona zo memona ke ndoko présenter pa ba parents na bango bazaki bato a il bazaki na il na bango na mboka na bango na il nazoki na présenter yo na ba parents nanga parce que moi je vais t'épouser alors copain wana nde abundisa nga penza po copain wa sida wa sida wazo sida non muto azaka sida zakite nazo pesa na no lisolo ango pona koma siko place wana okay on a comme na place makamwa sida o bato balobaka ti lelo bazako loba pona tina nanga pona sida ke azana sida tout ça et autant de place wana ouais autant de place wana ta on a rataka kuna et na libala wana alina mwa ba tremblement de terre olinge salama na ba cassette yaki na téléphone wana moni nzela ngo zinege zalaki
Écoute l'union sur même moment. Mbala même moment quoi. Ndene ko za décision. Oraté libala est millionnaire. Voilà. Lisolo est sida. Maman tini Bible na cassette. Voilà. Donc maman a ça des conclusions en fait. Voilà. Sans que obete la maman lisolo oraté libala, babeto non lisolo non est non sida. non non. Ya tinda ngona Congo pati à Congo. Après ndena e kozwaka na selka conclusion makamusunga bite. Oleki na kufelawa. Baba ndasusu ko bengisa bibembe ba cercueil. Ils appellent cher. Mala mon ami kitelanga moko. Soki na kokufa na kufa mena dans le Seigneur pendant que nous mona Abraham na David. Parce que Bible na pena banda ko font longtemps tremblement de terre ça ma babi o ko le kamwa ba minute mke ba seconde ba minute o ekoya. Ngana jusqu'au Bible. Ozi penda Bible penda. Allez. Na iba ipe kotanga onte chapitre za ndenge nini verset za ndenge nini. Na fongoli boy na zotanga na zo comprendre quelque chose na fongoli boy. C'est vrai. Ce qui est dans le bon le motema te, tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Au discerner le côté, au comprendre le côté. Je n'avais rien compris, je ne comprenais même rien de la Bible. Neko jusqu'aux décisions. Gabi, je dois rentrer. Quand Nabi qu'il faut na zonga, dena eko zonga. Tant on eko zonga, na zut désordre bon le motema des ministres si quoi qui ko proposenga. Tant na zut décision bon le motema. Ministre à plan de finance. Ah ouais. Azape na bongo mabinda jude aye ko proposer est-ce que abalanga. Déplaçant ne ko tala est-ce que fallait que na sala choix. Satan c'est quoi yaki pana ko tantenga. Ah ouais. Mais oui. Il fallait que c'est qu'on a zonga ka kuneska na zaki, il fallait pas y alupenga parce que qu'on a déjà nga bomanga na Los Angeles wana o na sotaka na beta histoire on émission na sotaka na ba vitre. Donc chambre ezaki na vitre si tout entier, vitre mobimba. Donc tant ozoela na sikoyo na copain wana et tout alenga sikoyo na yoki siko nervosité kati na ngai tout ça là parce qu'au fait lui savait déjà Satan il baki déjà kenzela nga déjà sokana donc nazo kende déjà pas j'hésite le temps na sina zo ki décision nga moko mbala moko tango comme quand nga habité mala mpe na kufa ka mbala moko. Ah ouais. Donc na me boaka penda na quand on mona na film na 4e niveau na kati ya vitre penza. Donc, il boit qui n'a qu'à vitre. Na vrai na kati ya vitre pona bimasko na veranda. Oui. Na bois kama penza kuna na vitre nyoso ko banda likolo tina sepo zai ko banda na kwa wana tina kwa o likolo na se. Vitre panzani pouf. Nyoso e panzana na bimisi ko na kati ya balcon na ke ko simba sko bende na kendo ko sauter sur na 6e étage sur 5e étage. Na ko yasko na se. Déplace na déjà mtu yake déjà wasi batenga bakanganga déjà. Kuna déjà kuna na ngambo ba mindele bazoganga o secours ba bengi ba police pe ko ya ba sopana tout ça pona zokaka na za cicatrice antilelo. Donc nazoki tout ça ba minga mbala moko na hôpital pona osalanga ba soins ko contrôlenga partout. Tout ça n'est pas stress et mato disola sida disola nini mais sans que ça ba examen yo moko. Non. Bon pour bango ça ba examen yo ba soza na sida ti. Te lera na zuna no igo za trotana mizongela déjà Congo. Na mboka nanga ozomona ke nde balobaka ke camarade amala muzaka Jésus Christ. Donc kaka pona jalousie on a connaît et pourtant elle m'aimait beaucoup. Donc o ezako omuto azako lenga oboye na motema na ye okoyeba teneza na kati. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Amen. Et melhor se confiar a Deus. Porque Deus é bom. Ele é um grande pai de amor. Obrigado. Tá vendo? Alors, nde neko a décision sur qu'on a zonga pour na camarade. Je sais pas si Dieu l'a utilisé aussi. C'est parce que aye penza ndenga na zo ki désir bon la motema. Donc neko comprendre qu'il y a partie nde na zo ki décision. Mais je l'avais aussi cherché ko senga na luka est-ce qu'on a terre sans malamu ponga na zakabonga na limbisa ka vite. Lokola nga pena linga kaye na limbisa ki na limbisa na ngai. Très bien. Mais ya mimoni ça sauté. Mais ba pasteur na Congo basé belé. Ba pasteur na Congo basé belé. Et pourquoi je suis un maman olangi? Tambolé na ba pasteur musu simba kité, okutana na ba aventurier parfois ba pasteur. Yango ko suka pa maman olangi bete biso iso ezaki ndenya voko pa maman olangi le kai non wapi pi shoya maman olangi pourquoi? Non, nalingaki et pas ya ba maman. Nalingaki pa ba maman parce que na baki pa ba maman ba ko protéger nga. Ta ka ndenge ozomona ba beauté na nga yoyo. Donc
na banda olinga nazala penda pied d'achoppement pa bato mosusu te kotia bato bamabaku tout ça là ozomona mais pasteur libaku ndeni pasteur ana mwasi na ye non na banda kolinga eza bapasteur nyonso bazalaki na basi te donc bapasteur motu bakozala na mwasi na ye bon nga nalinga kolobela mingi bapasteur te parce que nga mpe nazali pasteur nakolinga mpe bakritike nga te ngai malamu na intercedaka nabondelaka voilà donc kimaki libaku so na comprendre bien okweyisa bapasteur ou bien bakweyisama na beauté na non ça veut dire que je me disais à moi-même na banda kolobaka ngabi malamu nazepa ya bamama ça peut arriver aussi mais nazala mbalamu pa bamama nakozala bien encadré pa ya bamama et puis bamama pe bon na babolingo na bango bapesaka nakozala bien encadré pa bamama po na bandaki kai pa mama olangi te na bandaki pa mantumba shaumba ipazaki mama nazaki pa mantumba shaumba mais bao bayambisa nga Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur bazaki mibali donc papa nanga diakanwa que son âme repose en paix aussi donc on a tozaki pe très bien na mwasi na ye pe mwasi na kutu abalaki kana miso na biso to mongoli mitema donc na préféré que pas ba maman donc yango nazaki siko pa mama olangi c'est elle qui m'a vraiment encadré ba délivrance na maboko na ye azwaki nga lokola mwana wa boti na libomu na ye atiaki nga penda parmi bana na ye donc c'est la raison que babenganga mokili mobimba ya de yaya on aza mwana ya liboso spirituel na ndako na ye na kati ya ndako donc je suis la première fille spirituelle na ndako na ye pas na kati ya communauté mais na kati ya ndako ezaki ngai nakutaki ba jeune fille nyonso baza kotanga na baklasse oyo akomi lelo présidente ya CFMC mama Virginie bango nyonso bazaki nano ba jeune fille nakutaki Enis oyo asuka azaki nano moke Enis je crois qu'il avait peut-être 4 ans 3 à 4 à 5 ans par là azaki na mwana moke bakolika miso nanga donc bango pe baconsidéra kanga comme yaya na bango donc natikali na bango ti lelo malgré tout j'ai mon église aussi église Langezali royaume de délivrance mais natikala mwana ya ndako ya mama na papa ndenge batikanga nga pe natikala wana d'ailleurs là où je suis à la bergerie quand je suis à Belgique je suis à la bergerie de Belgique partout nazali nazalaka na kati ya babergerie po naza kaka mwana pe yaya ya bango nyonso olobi to retenir nini na passage na non passage na ngai eza ko retenir que Jésus-Christ revient bientôt. Okay. Nous devons tous venir à Jésus-Christ et se convertir, donner nos vies à Jésus-Christ pour que nous soyons aussi sauvés pour la gloire de notre Dieu. Pour te rater, pour qu'on dialo late. Pour n'andena kokikotika, pour na batu nyonso, pour na mokili mobimba. Jésus-Christ revient bientôt. Yo zelina no musika yaka. Yo yoki nano sangmala mote yango na pesi yo. Nzambe alingi yo. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ t'invite. Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ t'aime. Yaka na Jésus-Christ, tokokumisa biso nyonso Yesu elongo. Merci. Merci beaucoup na confiance au Salebiso. Merci na bande kutu bolande biso, bozala connecté, bozala penché sur la vérité. Merci. Merci. Son essor, la vérité en écho résonne. Avec Miguel Niemba, tout se donne. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact, les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro.
maison awa toza chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto neyebi te yaka tokiti na metro chateau tia daka yau Yau awa. Ozomona okimbondo. oh la la Paris jela na oyeba asaka omoni ndaza bo asaka so mina lula metro biso batalinga koleba nini tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka sikoni na place tokoti aza mwana mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyokaka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé, ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na ye pona kolongola matampo ba mama banduta ba mama oyo baza na besoin osala taille mpona kokita mabunu bamama oyo baza na besoin ya kosala maforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene maanche monene mipende monene. Maman Nicole Malonga awa toza nde kaka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafesse sein mollet hanche Oyo evimbisa awa. Tolevimba. non yozomona te oyo eloko moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension elingi soko omoni ekokikoki wana sino kopasuka nakotela nakobomisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga ye na Lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Toya te nango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza toya te nango Nicole Malonga. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor, la vérité en est